kande tolobaka tina kati vérité en politique officielle tolingaka bino mingi parce que boyaka na ba critique na bino alors ba critique na bino nde mataka biso niveau ya onde tombolaka biso. N'était s'abonner na kati vérité en politique officielle. N'était s'abonner na kati vérité en politique officielle. Et en tout cas nous aussi s'abonner. Oui, mbote na balandi nyonso ba message kolanda vérité na politique officielle o personne na moko leader des leaders balobi le padre de la presse depuis Lyon yende roi yende mokonzi babi mobala pembe yonde mokonzi ya vérité na politique officielle bobenga nga mirvi makola la kinoise miso aigle nde bomesa na kobenga liso aigle vraiment lelo na elibino na kati émission bolingaka mingi réalité ya Congo ze émission auto la kisaka bino ba réalité oyo to vivaka na kati ya RDC ba o nyonso ba événement nyonso ekomela kabiso ba pasi banzala bisengo nyonso ekomela kabiso yango total sakabino na kati ya réalité ya Congo lelo tozali nanu kolobela makambo ekomeli biso pe ezo continuer toujours kokoba kati na biso toyebi ke na 2020 na ba fin ya février malade yaki kosala succès babengi ya COVID-19 corona eyaki ekotaki et frappaki ozaki nyonso comme activité tokangaki on na kati ya RDC awa mutu moko te abandaki surtout biso mingi na king awa activité moko te ebandaki ko marché engami ndeti école bakangaki ba compagnie belé bandaki kosala lisusu te ba église ezalaki lisusu te suite ya maladi wana tema kenzamba azalaki bolingo mingi maladi wana yaki kolongwa na kati ya mboka na biso. Après kolongwa tant que kokoma lisusu na 4 décembre début décembre ba ko annoncer biso susu ke ezongeli biso mendenge ezongeli biso ya kokamwa na bisa bino bandeko na biso bakangi ba école Tourel boso zaki ezo panzana bakangaki ba école ba église ba bar nyonso bakangaki mais cette fois-ci to comprendre te ole bakanga kaka nyonso lokwa babi maladie touro est grave mais bakangi ka ba école to ebité pourquoi batiki ba église pourquoi batiki ba bar ba préférer ka bakanga ba école est-ce que maladie yango ezo ya kaka na ndenge bana bazokenda ka ba classe malade yango ezoya na nzela classe topeni église 5 bato belete ba terrasse 5 bato belete partout tozoke tozomona bato bazaka ko se groupe to bité malade yango eponi touro to ndenge nini yango par là tozotambisa micro na biso na kati ya Kinshasa awawa tozotamba na bakomi nyonso pour que tout na vie ya mutu moko na moko au juste ezani en plus ba esu ko pesa biso ba point de vue na bango nini o balingi gouvernement salela bango pona makambo etaliba na classe parce que ba mame belé bazolela bana batanga toura malo ba année passée bana batangi malonga te ba pesi ba en faveur ba mati. Deuxième année au lisusu ndenge babandi batenka premier trimestre après bakangi lisusu est-ce que année zoya bakomata ba classe to bazozongisa classe soki bazozongisa classe bayebisa biso ba changer calendrier scolaire to batiki kaka pour ça ba changer te omona ke bana bako travailler ka kitoko te parce que mwana parent nyonso te aza possibilité ya koluka maîtresse moko atangisa mwana na kati ndako pour ça tobi tota na ba église to bakanga ki meto bando yoka 4 personnes na kati ndo ba sa prière 10 personnes mo bakanga na zamba mo bazo prier boye bazo prier ba terrasse yoka mama oteka ba bière na kati bandaku mama azo yamba ba client na bandaku sikopo na ba école année passée bana ya université ba nyoko même makasi po ba kome ba cours na ba fo balandoka na YouTube siko muto azanga ki giga azwaki seka azwaki ne cours malonga te même na nyo pende bo sali lisusu boy siko tokoki koloba ndeni pona bana classe est-ce que parents nyonso za possibilité ya kozwa enseignant moko tangisa mwana na kati nda pour que année zoyana esala ke mwana za ata na facilité tomba o matsa ba susu to ba parents o baza en logique ba mona bana ba travailler ki bien te ba lobe bana ba refaire année ce qu'on année o susu bana suba se refaire encore au monde a été quelque part bah niveau bana ezo chité pour te dire que
lobi nde ezaka esenga ke bana batanga lobi ya mboka Congo eza pona bano bazotanga. Alors soki boye kitoko te ngai naza na eloko ya koloba te liboso bakonzi pe posa na nga penza ya koloba loba vraiment ezosenga te ke na loba nkanga moko yango tozotambwisa micro tozozwa ba parents tozozwa ba élèves baloba posa na bango baza nango concernant makambo la bango classe parlant de tokoyeba parlant de tokosenga na bakonza mboka bayeba kozula biso ba mesure soki bana classe bazozonga classe est-ce que bando sa ba récupération to bakozula bango ba enseignant oza ke banda kolanda bana banda pona ba retard ou bien bazo changer calendrier scolaire. Vraiment nazo senga boza toujours branché boka ba vie apparemment moko na moko tolanda. Kande tolobakati na kati verté politique officielle tolingaka bino mingi parce que boka na ba critique na bino alors ba critique na bino nde mataka biso niveau ya onde tombola kabiso. N'était s'abonner na carte verté en politique officielle. N'était s'abonner na carte verté en politique officielle. Likamunga ngo baka pona gouvernement pour mambo classe ya bana. Tozo omona ke bana année passée batangi bien te. To futi bambongo ekei classe au confinement. Siko année o lisusu yango tozo kende classe ya bana bazo ba solution monte pour le gouvernement pour la classe à bana au juste aux mesures nini pour babari ezo sala ba église tozo sambela mais siko bana ya classe formalité ya bana de base za bana classe pour batanga siko azo bela biso nini et lo bazo bela biso ezate biso ba parents to fandi ka lokola bazoba na biso o toza ba possibilité te ya ko ba professeur ba pesa bana ba kuna bandako pour tozo travailler te to sala lo moto siko bana na biso ba kufa ba illettré bazala ka bongo pour un jour bana ba sanela bana biso ou bien ndeni ya to gouvernement azana charge pour na bana ya classe ndelonga na sengi yango wana. En tout cas nazo sengo s'abonner. Tozo remarqué que concernant notre pays le Congo Covid tozo mona comme si ba ciblé ka bana classe. Tozo tala babar comment est-ce qu'ils ont fonctionné. Tozo tala ndeni tozo tutana na ba wenze na ba rétabis na kata ba bis Covid ezate mais pourquoi seulement vous vendez ici dossier wana pona bana classe bokangi bango bazo vandela biso na banda kwawa tozo ke na bango na église tozo matana bango na ba mituka bazo zwa ngotor na kati école nga na ebike na école sécurité zalaka bien pona bana ezana chargé de discipline zalaka wana na chaque école bana ba respectaka makasi mais comment se fait-il que vous frappez toujours bana classe wana Covid to ebike ezo coexister tant bolobi ke ba geste barrière ba mesure wana alors faut telemela mingi ba geste wana batu ba respecter ango tant tozo respecter ango toza sécuriser pour maladie wana ye bana ko simba bisote bo libérer bana na biso classe tozo mona comme si génération oyo mitu abane ko sala malamu te même si bazozonga ba classe ba nezo sila connaissance na mitu na bango eza penza te bazozo ba cours moko eza ba clé bazo silisa penza programme année scolaire te ou bien vous décréter l'année blanche ou bien vous tiki bana biso batanga période to ebike zaka bana mingi ya secondaire basala ka ba session na bango examen mais tozo ta lelo ko ezolo ba maté chef de l'état ozoyo ka biso libérer biso bana bazonga classe tozana besoin bana bazala mayelo le bavandela biso na ndako wa kosakana ko talaka ba dessin animé or na kati na mituna bango science ezate l'éducation est très importante surtout pour la future na bango nde bako diriger mboka na mikolo eza koya. En tout cas, ils sont regrettables hein, le gouvernement na biso. Année passée, bana ba 6 année té bana ba tangi trimestre moko. Par après, bana ba sa ba examen d'état ba pourcentage ya makasi to moni ba 87 ba 90%. En réalité bana ba zu eloko mo ya malonga te. Année o lisusu mama kamoye ko se répéter, là vraiment déplorable parce que ya année passée zaki un peu de comprendre qu'il y a un mouké parce que en plein ya maladie zaki makasi. Mais année o ba activité nyon sezo salama. Sauf que bana kaka ba boyi bana batanga eza normal te batika bana batanga to boyi to éduquer ba kuluna na ndako tout na poste tout za bano ba fitir cadre ya lobby to lingi bana na biso batanga soki bana na problème na bango ya gratuité ya enseignement batika biso ata bato ba école privée to tangisa bana
parce que ceux qui te disent dans makambo bien eza pas vraiment pour la maladie mais là par rapport à la gratuité enseignement là-bas bazana impossibilité ya refuta enseigner kuna na gratuité ale biso soko ba victime donc to boy baluki ya biso solution bana bazonga classe to limite to tangisa to bokola ba brigand ba voleur ba voyou na banda kuna biso en tout cas l'état luki la biso solution. Bon, toujours le baka pour la classe ya bana. En tout cas, ma classe on zo pesa biso passe. Parce que année passée bana batanga ki bien té. Siko année o lisusu. Bo mona te ba konzamboka bozo boma biso. Bana au fur et à mesure ko fanda na ndako ba matière ezo kima ba ona mutu. Neti yanga kutu bana babi année o so le 8 classe ezongi te ba on peut ba tanga ka lisusu te. Mais to ka bolo ba ke ko ngwa ya lobby eza avenir a lobby eza pona bana o. So bo sunga bana te siko avenir ango bana ngo ba kozala ndeni ba za ba fiti cadre o bazanga quelque chose na mutu. Vraiment bota la biso makambo ya classe o po ezo sala biso pasi. Biso ta ke ba parato ko kate siko bana ngo année passée ezala ikarabu. Année o lisusu bo bisi biso le 8 yango to ki o kande ezala na mboka ngo bezo sala biso bien te. Bon ki la biso vraiment solution pour na bana. Ah. Vérité na politique de makambo. Ah, naza si mutu nyonso na ndaku azwi tana ya koyoka para moko na moko pona koloba o ezali ba posa na bango. En tout cas ezopesa passe. Toka kana batan ya batata na biso na ezaka na ne moko zaka blanche. Mais ezaka na ba mesure mususu bazwi la ka bon. Mais cette fois-ci obiso tozo comprendre te faveur epesa melaki ba élève na année passée. Ba finaliste ba privilégié qui bango ba ça ba examen na bango a fin bano eza sous batika na ba école mususu ase ba pesa bango so avantage ya komata siko to tuna nanu et bongo siko année ondenge ba kati yango boye na premier trimestre année zo ya ba komata en tout cas pesi pasi para moko na moko lobi en tout cas biso na kati ya RDC eza ya koinda covid ya toro ekiteli biso kana nzela classe na banzela église te na banzela ba transporter gouvernement bozolo banini gouvernement pona makambo etali bana classe pona ba réalité ya futur à lobby en tout cas bozolo banini en tout cas bota matoi bosunga biso po bana biso zo senga batanga bota matoi bosunga biso vraiment en tout cas 100% bosunga biso po bana batanga venir à lobby zande bana so bana batangi te kongo lobby keza kongo ya kopola po déjà bana belé ba parole bango ba ebisi biso ke bana daba boy na bango kozonga classe bana ba boy na bango kozonga classe date le 8 boteka bino mo bozo changer maloba plus pe date on tozo kokala minoko ba enseignant so ki eza pona makamba gratuité o bozo koka kobongisa te mais bosunga ba parents o ba otengisa bana ba on a privé pe bosunga bon parce que so bosungi bango baza akata l'état ba luka bazula bana ba mesure musu pe ba kota ba on a privé en tout cas tozo senga la bino senga gouvernement bobongisa biso point oyo makambo tali bana classe futur à lobby avenir à lobby en tout cas bobongisa boki ndenge ba para ba lobby pe en plus na esilité tozoko baka toujours ko tangusa micro na biso po boyoka nde étudiant bazolela ba élève bazolela ba parents surtout bela ba parents ba sisa ba mbongo na bango année scolaire mobimba ba frais scolaire bon ba futa nyonso po ani bazaki na posa te ke bana babenga na bon baza posa bana batanga siko na biloko boye na makamba boye en tout cas malade on yeka nzela classe tonini bozula biso ba mesure to sunga biso ba parents toza besoin bana batanga lobby ya bana eza malamu lokwa biso ba parents na bango tozaleli mais so bosungi biso te déjà bozo bebisa bana au fur et à mesure bana bazo vanda bandaku éducation na bango ezoko chiter alors bosunga biso po lobby ya bana biso eza malamu
bana da ba bosse ba matière batanga. Est-ce que parents nyonso za possibilité ya ko tangisa mwana na ye na kati ya ndako azula enseignant na ndimite na réalité tozo vivre na kati ya Congo misala malonge zate ba salaire malonge zate parents nyonso za possibilité wana te. Alors bosunga biso ce to bito tala bien na makambo ezolekela donc batu nyonso ba parents nyonso bazo juger balobi ke eza likambo ya maladie te boye biso au juste ezanine. En tout cas bosunga biso tozoko ba toujours kotambusa micro na biso na kati ya vérité politique officielle chano bolinga kamingi na émission oyo tango nyonso botiaka mispe matoi koyoka pona kolandela ba o nyonso to vivre na kati ya Congo ba bengi réalité ya Congo tozoko ba toujours bolanda biso toke. Papa biso ozala posa bana classe bazonga biso ba parents to futi mbongo to futi mbongo ndemo bima nyonso esili bino ozi bana bino otinde bana ba poto na mikili pona bino mutu ozana mbongo e ba soko biso ba pauvre ba mona biso to zora la passe ta sous hôtel kama tembele polu ba fufu ya ko deboye ba nguba a pamba mbongo lunga salaka te so fuja mbongo so ya bana classe ko bana na bino tina wana poda wa biso so ba tanga te toza posa classe zonga so pona nena botiaki bana botie bana 6e na bana 6e primaire bazonga bana musu ba presentaki français na munoko ezate anglais munoko ezate sikoyo ko sortir bana classe bongo oh bana 6e ok c'est l'examen wana bana akoma batangi bien te to l'examen wata ma première série to akoma la première série loko mama lunga ezate batanga 3 mois 4 mois pour 4 classes siko bino bana bino na poto so biso bana bana ba makala bayebaka kotanga te siko bana so bana na bongo Concernant le gouvernement, à fond de la classe, tout le temps, à tout les aussi, à tout le gouvernement, à fond de la classe, tout le temps, bien, tout à fait bien. Tout le gouvernement, font les l'école, nous tout le temps, à tout le gouvernement, ici, là, maman, pas du la cour, exact, dans ma fond de l'école, pour tout le donc bien, témoigner ici, la biso. Pour si balandi nyonso balandi biso ndenge to message toujours kopese la balandi biso ndenge mutu nyonso lobi avi na e alors ya commentaire osale beleza te merci parce que mutu nyonso ayoki kolela ya bana mboka Congo kolela ya bana classe alors commentaire osale zate na sepeli mingi parce que bozoki tana bino kitoko ya kolanda biso alors bo s'abonner ba au nom bazuli occasion na ko s'abonner te bo s'abonner pour sa biso malamu mingi to mona na numéro ezali koya na mikolo ezali koya ciao. Kande tolobaka tina kati ya vérité politique officielle tolingaka bino mingi parce que boka na ba critique na bino alors ba critique na bino nde mataka biso niveau ya onde tombolaka biso. N'était s'abonner na kati ya vérité en politique officielle. N'était s'abonner na kati ya vérité en politique officielle. En tout cas, nous avons s'abonner.